Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Jean-Pierre Bemba que ça a 10 ans en prison, aïe, ce que ça veut dire. Désordre, ok, il est sur les sourcils, puisque Azan a promis il y a des pygmées à l'IA. Jean-Pierre Bemba, il y a des pygmées dans la forêt équatoriale. Il y a des pygmées. Quand il y a des pygmées dans l'ONG américaine, il y a des pygmées. Écoutez, dans la forêt équatoriale, écoutez les pygmées basati. Bakimi, quand il y a des pygmées, il y a des pygmées. 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 Boke ba ko accepte place bazo la mona ba tuku to ala ba tuku lo toko ba tel ka miko ya ba pigme miko ba benga anthropophage koliaka la chair humaine Jean-Pierre Bemba connaît ça na kamone nga de yaki mbusa nyamushite et heureusement mbusa nyamushi akimiye soki mbusa nyamushi o traîner nzambe ozana chance ndio inaka ya kaya fachi soko trinaka beaucoup tana bilu mi barika ninga sakate abenga binu na na butuana puisque yeye ngabulu bato mikusete soko moni bato mikusaka kile tomate ndembi akake fumwa kile ndembi lutungulu na tomate na pilipili mbuma rouge atie balambi yo tibabale yo tala baya ko mona mikuwa puisque bato mikuse azakana banguli mbusa ya muso zana ozana soko ki makate mbusa ya muso soko ki makate bali balamba yo et les gens qui na poto batuko za la katelo ko misongi na kinao soki mbusa ya muso osaka peme na ye mukolo moko abenga repa na yo abengi azakana tuko sibandako ba continue na tuko ekaki awa po na fortifier binoke ata bo poli lelo boka mwango te ba jeune na biso mais etat nzamba zo préparer libération à Congo bino bo vane na ba bar bozo zila victoire boko zwango te na priya ki mingi na moto ba bi bo pola polo bi bo soki bo gareka lobi mo ngabo continuer ambia soki lelo ba gagner biso et dit qu'on battait que prière à moto songolo pa caravane qui na ko moko ale bikedi ameli lo bula ameli lo toko avandi mwasi na yakimiye siko avandi na kande ya ke mwasi na yakimiye et puis asa sûr que mwasi wa yakimiye moto mususu moto azozoye c'est bien mwasi na sala ko ba aventure mais oye baté mais oyebi na moto na yeke mwasi na ngani ngazali awa ba bengana na ndako mwasi na ngai moto mobo ya utaka Londres azana ye et puis akepa maté akina mbongo oyo bapesi ngai ya ezwi mbongo wana akikufuta ba hotel pona mobali mususu siko kande ozoni o diversion na Congo eza kanda na yete pe prière na nzamba yebi yete prière na eko le kachatu mbate azana puissance moko te ni na butu ayebi butu te ni na moyi ayebi moyi te balonga mutu asiki ba Rwandais puisque ba Rwandais ba sepelate ba Rwandais ils avaient estimé que mission na bango ici là te eza ko continuer papa botangai mokolo musée Laurent Désiré Kabila akomi président papa na ngai akoma aveugle la cantine populaire tango papa na ngai ba annoncer musée akufi le 16 janvier 2001 papa na ngai moni batus bibi kamwa na mystique moko boye badobi ke musée Laurent Désiré Kabila Mobutu akei akomi président papa na ngai dit a poussé cri moko akomi avec 3 ans et demi à Monati ba annoncé le 16 janvier 2001 président musée akufi papa na ngai moni si akomi avec le capo Désiré Laurent Désiré Kabila le kai moko pour plusieurs années arbi na ngai koya na mboko yo te pendant 20 ans papa nanga mais tu sais que comprendre arbi ke na ko senga pardon pe na ko annuler maloba mais pour maloba tu sais que na ça ko s'adresse ce qu'on a tu sais que Félix l'actuel président avec son directeur de cabinet parce que makambo za makambo solennel na kele ko sibango bino na litoité fona lo bango na média pour mon na tele ko le na ngaba lo bakitatu malobaki le cola Mobutu alobaki après moi c'est des déluges le lo Félix Tshisekedi aye ko kwanile parole wana mais pour parole wana ekufa totalement il faut ebemba Mobutu ezonga ebemba Mobutu ezongi na kosenga ye bato nazotanga kombo bazala pembeni ya pembeni ebembe
Voilà, merci beaucoup, chers internautes de Congolisiba Télévision. Votre humble servante Yvette Kalombo Meshak qui vous souhaite bonne fête de l'indépendance chez vous. On fête déjà chez nous ici avec mon invité d'aujourd'hui à qui j'ai vraiment un grand plaisir de vous le présenter. Monsieur Chatumba Bishop, mon invité d'aujourd'hui avec son drapeau de Congo. Et là, ça déjà qui fête l'indépendance déjà bandit. Merci, bonsoir, bonjour à tout le monde. Je dis bonjour à celui qu'on appelle ici Amulex Aigle Noir ainsi qu'à Gastino Mongala, restaurant bar 30 juin. Donc j'invite tous les enfants, tous les Congolais, le Marocain, les Togonais, donc tous les Africains, les Européens, tout le monde de partir manger là-bas chez Gastino Mongala, bar restaurant à Montréal, 30 juin. Donc voilà, merci à tout le monde, merci aussi à mon invité d'aujourd'hui, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour Chatumba. Bonjour maman Yvette. Boni. Bon, toza ne sengo makasi. On m'a déjà dit nalati. Bonne fête. Merci beaucoup. Baboumaka Mouzé. Laurent Désiré, parce que Azara n'esprit. Oui, on est Baboumaka na Kidiba. Il y a un qui est comme président, Montunio soit comme président. Et pourtant, Montunio soit comme présidente. Il y a un monaki Mobutu, tant que président, abandi Kouboumabato en désordre. Si ma dit déclaration solennelle pour la paix et l'unité de ce pays, même s'il s'agirait de faire le pacte avec les diables, je le ferai. Les gens avaient pris cette décision comme si quelqu'un faisait un slogan en l'air. Mais c'était une adresse solennelle. Mais ce que tu as dit, ce que tu as musée, aïe, à ça, déclaration de mon côté. Comme le président a annoncé que Kinshasa est couille, il y a Lubumbashi, selon Malobaya Kabarebe, l'actuel chargé de renseignement rwandais. Musée a bambé un béto a sauté à crier, je suis devenu président. En Monique est comme normal. Ah voilà. Allons Mobutu. Balonga Moutouaski Rwandais. Puisque Rwandais c'est pelaté. Rwandais ils avaient estimé que Michel Bango ici laté. Ils ont continué. Papa Botangai. Mokolo, Mosé Laurent Désiré Kabila, a commis président. Papa n'a rien comme aveugle. A monité, madame quoi comme aveugle. Point. A lobby, a même mis au passe. Ah non, Mosé quand même mis la libération, Bloro Kitaki, la cantine populaire. Tango papa n'a rien, bah non si Moussa Koufi, le 16 janvier 2001, papa n'a rien moni. Tous les bibliques comme moi mystique moko boye ba depuis que Mosé le Rio Désiré Kabila Mobutu accueilli a comme président papa n'a dit a poussé crime a comme aveugle 3 ans et demi à Monati ba annoncé le 16 janvier 2001 président Mosé Akoufi papa n'a moni tiens comme il y a avec le capot Désiré Laurent Désiré Kabila pour plusieurs années. Arbi nangai koya na mboko yote pendant 20 ans. Papa nanga. Et puis il a pété pendant 20 ans. Alors, Moutou est au pouvoir après a sa dit déclaration. Déclaration ni na sala. À tellement. Maintenant 20 ans kokita depuis 2001. 20 ans kokita. Le tout ça na 19 ans. Déjà, tu déjà 20 ans. Tu déjà yango. Tu déjà yango. Alors, c'est pour vous dire que les gens mystique, moko isaka ba déclaration. Ba déclaration mukonzizaka ba déclaration ya kosaka nangote. Oyo asali déclaration té. Asali déclaration té. Te papa nanga baki umela mbode bikoleka ba 20 ans. Koyate. Mboko ikobona pasi ya makasi pendant 20 ans. Na comme qu'on surveille, puisque le but c'est qu'il peut avoir pouvoir. Tout le monde qui a 20 ans. C'est pour que la suite à la passe, ils ont kende. Mais, tu sais qu'il y a comprendre de l'autre, tu sais qu'il y a cette déclaration Félix. Puisque il y a une prestation de serment.
bato bandu basangelaki na bato bandundu lokola bato bandu basalaki faute basanganaki na ba camerounais eloko esauve yango wana parce que camerounais basangana bato bandundu efficacité esami te mpona barenverse ye soki kaka bato bandu basaka bato bandu lokola baza bacongolais masasi wa babetaki wana mokolo ya prestation meninga izwa mais lokola basanganaki na ba camerounais échoué. Mais Félix Tshisekedi a comprendre, il y a une déclaration solennelle. Déclaration, il y a sali na stade, a télémis à la face du monde. A sali déclaration. Déclaration pour annuler. Déclaration, il y a Mobutu. Mobutu a dit après moi, c'est des déluges. Parole ou anisa parole mounini depuis Mobutu a 97 et il est là. Tout ça, il y a des déluges. Batia ba universitaire, ba outi na campus na biso ba ko kakate. Batia ba universitaire ba utaka na poto ba ko kité. Ba chef coutumier ba jamé bunga na mabele. Ba guerre gauche, ba guerre à droite. Misali zalakate. Congo elekila kakaka. Équipe de football ce qui ba gagner kaka. Makabu nyoso na Congo to gagner le mon côté depuis Mobutu a dit que après moi c'est des déluges à Congo dans tous les domaines de la vie congolaise. Mais tu sais bien qu'on comprend. Alors que nako senga pardon, pe nako annuler maloba. Mais pour maloba, tu sais qu'il n'a pas s'adresser ce qu'on a. Tu sais que Félix est d'un côté le président avec son directeur de cabinet parce que makamu isa makamu solennel. Na gagné que c'est un bino na dito ité. Faut nous avoir un média. Pour mon natif le coup de la nangaba le baki chatu malobaki. Le coup là Mobutu alobaki. Après moi c'est des déluges. Le loup Félix Tshisekedi a eu ko annuler parole wana. Mais pour parler et koufa totalement, il faut ebemba Mobutu ezonga. Ebemba Mobutu ezongi na kosenga ye bato nazotanga kombo bazala pembeni ya pembeni ebembe. Mukolwani koya. Tshisekedi Félix akozwa ba chef coutumier nyonso ya Congo. Ba représenter ba 400 eteni na biso zanango. Ba ye. Banture bembe. Sima akikuluka pasteur moko awa babenga ke passer Kankenza pour une réponse ka komaka livre sur l'onction Kankenza kufata za na bomoi aya na bembe wana passer moko à la fois abondante foi abondante mon ami personnel évêque général alors akikuluka pasteur moko azana Bruxelles akomi livre ya makambo na soko ba oyo ke mukolo wana il faut baya tout autour de ebembe ya Tshisekedi ba entouré ebembe ya Mobutu et puis ba prononcer ba phrase bazo passer mon quoi à Bruxelles comme ne patira shingerika parce qu'ateka makama Mobutu ateka makama mo pouvoir oyo eza na Mobutu il faut kolongango eza na mo il faut kolongango et ba que nous passer moko azalaka na Suisse na Lausanne combo de Mathieu Gagnant aya parce qu'ateka makama ba identité aye ba entouré bembe ngacha to bana kozala te na kolinga pe bango place basonga na zata ngana kozala te kozala musika na bango ba prononcer ba phrase oyo eza na livre ya passer wana ya Bruxelles a commis passer Francis Kadima bishop a commis ba livre wana eza ba parole moko boy na livre na ye président de la République na ba chef coutumier ya Congo nyonso ba commis na livre wana ba prononcer ba phrase wana na ebembe ya Mobutu tango ebembe zozonga basadi cérémonie wana solennelle pour anéantir les phrases d'avoir fait impact avec les diables et puis d'avoir déclaré à son départ déluge après son départ makambo aloba et kokisama ce qui montre le loi zovanda na ko na yabi ke Tshisekedi Félix aza na pouvoir mon côté ya kosala ba déclaration na malobi kokisama baza komikosa Mobutu asala ngo kokisama atunaka mutu te Mobutu azwaka pouvoir oyo na minduki azwaka teke bayaki controniser ye na ba père spirituel de l'église Mobutu azwaki na minduki na ye abomi président abomi ba entourage ba président akenda na ye Mobutu akenda na ye si bakoboma ba président akenda na ye na makambu abomi bango ba président wana c'est-à-dire que nazo kosenga na bana nyonso basala diaspora bino bato bosana diaspora na makambu ngana sa koloba oyo et puis bozwango loko leli toza mokolo ya 30 juin loko le président Tshisekedi a lobby que tokoza na méditation na bandako ya on a préféré na profiter na moment oyo na larguer
sur le plan mondial. Maloba Oyo, président Tshisekedi Ayokanga Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Lokola Ayoka Kangai, na directeur de cabinet naye. Basal la makambo Oyo, le plus vite possible. Pour Nanine, Bazo Lingabako Tsabouboulou Namboko Oyo. Et c'est le soulèvement populaire de Bazo Lukate. Parce que le soulèvement populaire na Congo est Simba Kati. Pour le soulèvement populaire de Simba, il faut bikolo mine et sangana. Lokolo to sangana ki pour to quoi ça pouvoir réutir au bima. To sangana ki. To ça qui déterminé que pouvoir réutir peut to quoi ici yango. Mais pouvoir à tisser du pouvoir quoi isango, beaucoup isango c'est ça facilité. Mais danger est anine. Batwa na ba côté na carte système. Moïse quand on a côté na carte système. Jean-Pierre Bemba côté na carte système. Camerounais à côté na carte système. Na mozito mutabandundu à côté na carte système. Ba côté na système. Batwana na bango nyonso congolais ya solo ezaka mozito. Pour ce tu tata na ye, tu maman na ye, tu bandeko na ye et puis abali ndeko na nga muluba petite sœur na ngai et puis il asa mutabandundu. Asa déjà mabele oyo asa na liloba koloba. Mais Camerounais abadi moi c'est les Camerounaises, il est Camerounais. Asa héritage mon comme lobo yote. Jean-Pierre Mbemba tata na ibako ko na ba portugais. Camerounais tu wana oya binaka azu place afaidi pupa na watanabe héritier. Héritier kozoi na musalate. Puisque azu le biso musala bino. Kozoi na musalate héritier. Ata fadi kozoi ete. Azu le biso biso musala na bino. To ça le 30 juin. Na dingna ta colère, tu peux colère na sinatika na comme une action politique. Mais je vais éclairer l'opinion congolaise pour comprendre makambo isa makambo mystérieux. Le cola camerounais aza na impact mon côté oyo bakoko ne moko bazala mboko yote. Mususu wana abana ndeko nanga muluba. Papa ne bakoko de bazaba portugais. Aza na héritage na mboko yote. Malobane isa na impact te. Yango ne basangela ki musée, baki ko sala alliance na ba Ougandais pour ba renverser pouvoir à musée, ba précipiter yango. Lelo tokoti na kao to zanango, ba Rwandais bakoti biso pendant 20 ans. Alors c'est pour vous dire que makambo na solo ba bossa lango président Tshisekedi Félix na le directeur de cabinet bon mais makambo ce sont des choses spirituelles. Lokolo senga biso lobby le 30 juin Congolais sont en carte à méditation, yango ne biso ba carte sur table. Bossa le lango le plus vite possible. Et bembe ya Mobutu est traîné. Et bembe ya Mobutu est traîné. Ils ont la moko yo symboliquement tu as quoi annuler malédiction, il y a maloba ya déluge. Il y a président fondateur du mouvement populaire de la révolution, les maréchals, les chapiteaux. Mobutu c'est koko melo azabanga. Toi annuler malédiction na ye. Sima mboko yo ko démarrage. Toko démarrer parce que ça va combat spirituel. Mais Moutoua so kanisa ke Tshisekedi azaki na pouvoir ko lobate akosi. Mobutu alobaka malobanga ba chef coutumier ba pesa ke pouvoir te église et pesa ke pouvoir te azoki pouvoir yemoko na mindoki. Mais akanga mboko yo délige quota le lot Tshisekedi Félix azan a droit puisque 3 fois azan qui déjà ouin en secret comme David avant qu'il devienne le roi de tout Israël il était déjà ouin 2 fois. 3e fois c'était en public mais première fois était par les anciens d'Israël et puis par les sacrificateurs pour comment les rois d'Israël. Alors je dis que Makambongo ils ont Makambo très mystérieux. Le 30 juin ils ont date mystique. Oh bah vendez qui Congo, bah lui que Congo est comme indépendant. Mais Tchatumba, qui est le 30 juin, ils ont la méditation, tout ça. Tout le monde a qui prière, il y a président de la République, na stade de martyr, toi qui peut réponse parce que au précédent, il y a qui peut des questions, toi qui peut des réponses, mais selon Tchatumba, selon yo, tout le monde est la première fois président de la République à la prière, na stade bon au vu de tous et tout. Selon yo, était yoni. Et il y a que Mbokoyo, il y a un processus Mokoboy. Processus Mokoboy, il y a banda na Congo, parce que tu sais qu'il a compris que Congo est un bandité, na banda kozo monate. Congo est un libulu moko et ton ngama basala libulu moko. Bazo Congo yo batekango na satana. Yango monaka na Mbokoyo, nazo besibino basinyo yo. Kanga basinyo yo, puisque ba kalate nazo banda makambo nga ba pasteur
pour vous comprendre comment ce pays est vendu. Tala na mboko yo parce nyonso azaka na nzambe na ye basambe la nzambe ya neema nzambe nini point d'interrogation basambe la nzambe akankenza nzambe nini point d'interrogation basambe la nzambe mukuna nzambe nini Jésus Christ basambe la komaka na bapano nzambe neema Yesu Masia balobaka nzambe ya mama olangi na papa na pe ale ram nzambe nini point d'interrogation parce nyonso zana mboko azana nzambe na ye aho tozana guerre banzambe na Congo ne ozwana boye eza guerre banzambe l'unique pays dans le monde où ils ont une identité spirituelle eza Congo bazo benga un pays laïque mais pays laïque France c'est un pays laïque mais la France a la prédominance franc-maçonnerie mais ibisanga prédominance ya Congo eza nzambe nini tozana nzambe te mais tozana banzambe bazana mboko tozana badje de noix nzambe ya batu mwindu tozana banzamba ba maigari tozana banzambe na banzamba zana nzambe ibwele lelo tseki ya bima na face du monde arbi nzambe na ye atangi Jésus Christ te atangi Dieu botanga siko Dieu wana banzambe nini c'était qu'il y a un problème dans ce pays to sengi pardon ya solo mais faut to dédier mboko yo na nzambe ya bino pe Dieu wana bolobi pe point d'interrogation yanga Dieu na lobi na ko révéler le loté Dieu Félix Tshisekedi pe point d'interrogation ah mais yango toujours ba ke ozona makambo za mystérieux ba congolais batala botala banda ko na banzetete botala te ko tozana minéré na kati ya mabele to ko makabo toza ba pauvreté na biso ezeli faute ya minéré te pauvreté na biso za faute ya forêt te pauvreté na biso za faute ya mai te faute ya liloba mobutu ya déluge ah eza place makambo evanda déluge wana eza likombo blague te Mobutu avait identifié son Dieu puisqu'il avait dit à la face du monde même s'il s'agit de faire pacte avec le diable je le ferai. Deuxième personne à Mokila, François de Chatumba. Tant on a ça la poto. Tant on a une élection dans ça là, n'a le combattant, si on a une action politique, n'a ça qui déclaration on a la poto et n'ingisa mokina 2013. Tant on a une décision si quoi n'a comme une action politique maintenant. Parmi les politiciens, n'a pas qu'on a moko, n'a soutenir les au pouvoir. Na kamere uzomona, kamere na kutsaki na mulange. Asikina mulange, na kindiko, na kinere di mason. Ko sala cérémonie ya ko bisevita la kamere na mulange. Pe ko baniki kamere yo. Okoma président na Congo. Na 2013 ba bitanga ira ba forme tout. Ba finga na ba forme tout. Ba pazela nga ba mouvement, ba pazela makambo ebele. Mais na tikate puisque na signaki pacte na Nzambe. Nzambe wana bisinga te kamere akoma président après Kabila. Mukuru kukutana kamere biso mbali tovandi biso mbali boy. Totali na misto simani, totali ni face à face. Okoma président abina yebaki ke okibisa nga yango pe ngape ba yibisinga ke na koma président. Ngape na koma président na Congo. Tosani alliance na simbi na momoko ngabe koma président. Mais soko comme président na peso signe ya liboso. Soko ke le contraire okoma présenté. Kotangisa makilate. Ata bolimbisa nga terme. Ata okeniki le mwana mwasi moko boya zuizemi. Kolongola zemite. Pese imbongo. Lumule musika na yo. Ake kubota. Ate yo yibite. Mais zemi. Makila etangate. Okujirisaka okusala parmi les dirigeants de ce pays. Tangu lelo nazo mona. Na miso nanga. Ye. Vital Kamerhe Lwakani King. Donc je suis les dieux spirituels. Azokende ninga azokende na monter oyo azokende malgré bambiche lelo baso conseiller makabozo bi na ba journaux presse moko boy ba monter ba montage yonzo pour les détruire mais pour pas détruire Kamerhe nazo biso batwana pour que d'abord bo détruire Chatumba ce qui bo détruire Chatumba té il est difficile il vous serait difficile pour bo détruire Kamerhe puisque place na tia Kamerhe nazo ba na caméra place na tia ye Moutou oyo un être vivant a koki ko bimisi place wana te pour abomaye abebisaye a détruire a penguisaye pour peuple congolais ko tsu na nzala a ko tsu na minyoko peuple congolais ko tsu na baguerre a ko déjà ba situation et côté ka ko sala maté à chaque époque est-ce que vous avez makambo na subisayo à chaque époque nzamba suscitaka un prophète nzamba suscitaka prophète angoyo Chatumba
bato bazokanisaki bakodétruire po peuple congolais azonga so na nzala azonga na pasi peuple congolais moya azonga so na nzala na pasi zate aussi longtemps que Kamere asimbami na bato no bachatumba. C'est impossible. Nazo ko s'adresser na vous vous monter sur des scènes, vous monter des choses contre Kamere, c'est impossible. Impossible. Beaucoup kokayete, beaucoup ka place beaucoup zarana yete, beaucoup ka makam beaucoup salate, Kamere place à Tiami, Kamere place à Zali, Kamere place à Kozala. Ils a pas cité, ils a difficile. Nazo zela yo yaka, Kamere place Batiyi na Chatumba, ils a difficile pour bon monter ma stratégie mais bon réussir. Oui, Bishop Chatumba, tu as une vidéo wana otalana nous makambo ndeko na o combattant à lobby par rapport à équipe na biso Léopard Simba au ba joueur na biso ba kende ko beta na mboka Égypte ba poli déjà 2 matchs ngolo to landa ndeko na biso bokechu combattant à Congo makambo lobby toke. Freddy Tsoki derrière la caméra. Toke. Kaki awa po na fortifier binoke ata bo poli lelo boka mangote baba jouer na biso mais etat nzamba zo préparer libération à Congo bino bo vane na babar bozo zila victoire bokozwangote na priya ki mingi na mote ba bi bo pola polo bi bo soki bo gareka lobi moninga bo continuer bien. Voilà tout kolanda vidéo ya ndeko bokechunda lobi que etat que bato bazozela libération ya Congo bana Congo bazoluka bavanda na babar bazotala match na esengo nyonso bazomela masanga ya souhaitaki que topola bongo po bato bamela te bafete te mboka ezala na mawa selon Chatumba omoni yango ndeni. On pour les équipes eza spiritualité football bakeninga makambo mibale badingi bozo kubetela baza basi na bino te baza bana na bino te baza ba adversaire bazoya on appelle ça compétition na compétition moko kaka ganyaka izaka da batu mibale baganyaka te soki lelo baganye biso eliko bateke prière ya mutu songolo pakala vandeki na koy moko ale bikedi ameli longwila ameli lotoko avandi mwasi na yakimiye siko avandi na kande ya ke mwasi na yakimiye et puis aza sûr que mwasi yakimiye mutu mususu mutu azozoye c'est bien mwasi na sana ko ba aventure mais oye bate mais oyibi na mutu na yeke mwasi na ngane na zali awa ba bengana na ndako mwasi na ngai mutu mobo ya utaka Londres aza na ye et puis akepa mate akina mbongo oyo bapesi ngai ye azwi mbongo wana akekufuta ba hotel pona mobali mususu siko kande ozolingo déverser na Congo eza kanda na yete pe prier na njamba yebi yete prière na eko le Chatumba te azana puissance moko te ni na butu ayebi butu te ni na moyi ayebi moyi te biso ba Chatumba nous opérons la nuit et nous opérons le jour. Victoire na biso to échec na biso ya équipe nationale et ça dû na beaucoup de paramètres et ça seulement paramètres spirituels et ça paramètres adversaire à ce qui bosol ba wasa ki makasi ngana fandi na France na moni équipe de France bazidane abeti coup de boule na Materazzi joueur italien ba loupa coupe du monde en Allemagne et ça qui est pour le spirituel ceux qui vous êtes en face d'un adversaire coriace qui s'est bien préparé beaucoup pour la bino bazidane ba pour la coupe du monde Zidane ti de l'autre joueur moko na France a bien le Zidane te. Alors ils ont dit Kamboyate, ce qui est l'équipe nationale nabiso et qui est poli, né kolobate ba joueur ba footer, boza ba footer te ba joueur congolais, boza ba footer te. Et ça peut spiritualité. Match ça lui bongo, ba gagner, peut ba échouer. Est-ce que c'est comme ça? Tant qu'on gagne une élection en 2011, Vital Kamerhe a échoué qui élection. Et ce qui fait du monde te. Mais tous les autres qui na 2018 ont gagné, les autres ont gagné quoi? Tous ça na pouvoir. Et puis tout ça na pouvoir il y a 20 ans. Il y a Moulaï, pouvoir il y a Moulaï, 10 ans il y a Kamerhe, 10 ans il y a Tshisekedi, 20 ans. Alors c'est pour vous dire que Kopola, Pekozwa, et ça n'a pas loi et nature, et ça m'a comme spiritualité. Dans le peuple congolais, bien sûr, vous avez pour mon tout monde, il y a Vanaki na Lungwele na Lotoko, à ça qu'on a yé prière na yemuto azata na takosambela te atonda bi na nkelepe na nkanda likola $50 parce que bango régulièrement à gauche à droite
que ako sambela pe ba équipe nationale epola comme il peut sa prétention wana, c'est des mensonges, ce sont des fabulateurs, ce sont des manipulateurs, ce sont des bourriques et des tonneaux vides. Baza na puissance mon côté ni la butu ni na moi puisque ba éviter que butu et dingo robadini ba éviter que moi et dingo robadini. Ok, merci beaucoup à Tchatumbasco. Yo, un message nous a lancé pour la joueur de Léopard. Bon, les matés, bon, continuer comme bêta, parce que vous êtes déjà dans un grand club, bon, pour la rata dans un club, on a bien européen, et ils ont battu les enfants du monde. Loi et Salama Bongo, bon, continuer, lobby beaucoup gagner, bon, si vous gagnez, vous pouvez chaner yawat, vous gagnez rien, vous gagnez rien, et ça n'est, vous gagnez tout le monde, les deux turbans, vous gagnez, tu accepter l'échec sportivement. Il faut que vous ayez Tchatuba, j'ai accepté l'échec plusieurs fois. Mais il y a des gens qui ont été les deux ans à ça. Je pars na bandeko. Est-ce que vous vous rendez compte? Chato bazaopi. Nazana kisasa. Mais batu boso na poto bazo lota hein. Bozo lota nazana kisasa. Nazana kisasa et puis na vandi sima na ngai kakao. Mokonzi akala. Sima na ngai kakao. Bokonzi asika. Pebi na kaka na ngai 3 minutes de voiture. Nazana kati ya pouvoir wana na vandi na kisasa bareke nyonso bato badiaka bato baza kotalanga ngabe naza kotala bango lokola ngai na salaka na butu na salaka na moi unadi amezate alo mutu boko alekele bino esprit te bano kotraumatiser bino ke o nazana poto na lobaki boye nde maloba nango kokisa tala boloba sur le mot populaire écouter le conseil de matin yango marche na bino lobby lokola lobby za mukolo ya repos congolais nyonso kofana na méditation mutu boko kotia marche de bandate gouverneur de la ville Gentini a pesé déjà ordre que manifestation lobby zadi annulée. Oui, chat mazo toujours qu'on précédait ma question langai mais bino bolobi eza bozana mboka état de droit bino bakolo état de droit boloba que non na pouvoir na bino ba marche chablo nyo soane ozala nango fait en plus facilement et tout mais pourquoi bo annuler marche à la muka? Non parce que mon kolobi eza mon la méditation mon kolomune so comme ngai na la tête drapeau ça fait 10 ans so comme na zone drapeau boye na dingaki na c'est là c'est bien que le président Tshisekedi dit qu'on a inspiré à la méditation. Il y a déjà la côté na méditation pendant les 30 na vendu na carte méditation na drapeau au Congo et puis tout ce qui na congolais nyonso de gauche et de droite bon vendre na banda ko na bino bon méditer mutu moko ko se bino te ke kenna balabala bato wana bazada ba projet da bango ba projet ya mulili ya ko trouble dans ko perturber ordre public mais to kangi mujito to kangi ko na kingati asa moto ala mukana kingata kero yo kanisi ke pouvoir utaka na kingakati nde bozongo ngosa na poto o ba pesa Tshisekedi Félix na kingakati biso to kena kingati no so pouvoir bo ke ne ko bete meno marche pamba pouvoir de pesa na kingakati te pesa na peuple congolais nde moto apesa ka pouvoir nde pouvoir a toujours pour 20 ans je répète na poto na zako biso bino ke tokozo pouvoir bino bozongo lokona na zako seka 2013 calculé 2013 na moto poto zako ko lota ke élection ko salem mais na yisok bino déjà ke tokozo pouvoir on toujours yango les gens répéter sous yango 20 ans compter âge nous en angolelo plus 20 ans yo zana chini 31 ans 31 plus 20 ans vous en combien 51 vous en âge na angolelo ah vous appelez moi na moké bido pe vous tsana vous comprendre âge na angolelo ndé dans 20 ans âge vous en nango au solande compter ko za 51 ans mais batatu wana chiko bango zana ba 50 ans bakozala ba 70 ans koleka aja papa kengo mais mikengo papa kengo azana chance azana ajwana na pouvoir parce que katikala kozala chômeur te nde atenir na ajwana mais bango bozana pour ajwana ya pouvoir te ya galère kotambola ka makolo kolobaka de motema mabe bakolela pe bakotela misu Jean-Pierre Memba il est l'unique qui peut savoir et dire la vérité qu'ils ont trahi Musée balongola ka Musée le Rwandais bavana beaucoup 20 ans le Jean-Pierre Memba que ça 10 ans en prison ayebi ce que ça veut dire des ordres moqué il est sur les sourcils puisque azana promet ya ba pygmée alia Jean-Pierre Memba alia ba pygmée na forêt équatoriale alia ba pygmée ba ko kamba pygmée mbale na ONG américain et moko ya ba pygmée écoute na forêt équatoriale écoute ba pygmée basi basate ba kimi ba kambi ba bozo ba pygmée biso tate moko ya biso alia ka biso na sika bana 4 ba de bango boke ba ko accepter place bozo la mbona ba tuku ala ba tuku lo toko ba tel ka miko ya ba pygmée miko
babenga anthropophage koliaka la chair humaine. Jean-Pierre même connaît ça. Alors aibi que dossier des eaux zelaye connaît tala ba pigment ba ndeko so sana ba dinga ba pigment na ba ndeko ba pigment surtout so yo za pigment poza na ville aux autres za mukuse trop aux a pigment keba puisque azaka na connaît contre ba tomikuse na kamunenga de yaki mbusa nyamushi te heureusement mbusa nyamushi akimie soki mbusa nyamushi otraîner nzambe oza na chance ndio ina ke yaka ya fachi soko trinaka beaucoup tana bino mi barika ndenga zakate abenga bino na réunion na Boutouane puisque yeye ngabona bato mikuse te soko moni bato mikusa kakide tomate ndembi akake fumwa kakide ndembi lutungulu na tomate na pilipili mboma rouge atie balambi yo ti babale yo tala baya ko bona mikuwa puisque bato mikuse azaka na bango mbusa nyamushi ozana ozana soko ki makate mbusa nyamushi soko ki makate bani mbala bayo heureusement que na poto batuko ezalaka te loko misongi na kinao soki mbusa nyamushi osaka pembe na ye mukolo moko abenga repa na yo abengi azaka na tuku sibanda bakoti na tuku bakolia yo bato mikuse soko yibi bango yibi moto mikuse yebi bato mikuse communiquer na Kinshasa ville de Kinshasa je m'adresse à bato so mikuse bokeba puisque moto aliaka bato mikuse asa zongi na kin aza dangereux. Merci beaucoup, Tchatoumba. Oui, je vous dis toujours que même si j'ai un invité, oh, Tchatoumba, l'autre fois, l'autre fois, la salle, après la salle émission, on a la gare centrale, Moutoua Benga, Zotuna, Randeni, Tchatoumba, Zoloba, Azofina Bokechu, Yozo Seka. Si on a évité qu'on se canette dans ce cabot, n'a ce qui m'a embrouillé, le c'est qui s'arrête, on a ce qui moutou. Et vous tous autant en combo, est-ce que ça moutou? Il faut tourner les autres en combo, c'est que parce que les boumounes ont une forme bizarre, à la maïrité. Au bout d'un temps, on a la classe, le professeur a confirmé, toi, c'est un bourrique. Bourrique, ils ont compté. Ils ont un système à caution intellectuelle. On peut commencer à compter. Mais bourrique, ils ont dit, Moutoumoko, azamwa mayele. Mais il y a une catégorie, une qualification. Il y a un peu de qui ça yo. Conséquence de finga yete. Les hommes comme nous bizarre solo parce que tout le monde moutou avandi, les boumounes qui bizarre à solo baké prière ne ça dit que le léopard a échoué. Le léopard a raté le match du colonna yo. Chatou bazana mboko yo. Est-ce que vous connaissez Chatou bazana? C'était l'esprit. En bozo sakada. T'as la boutique blague. Oui, tu remontes comment la mission est quand on répond que quand il y a pétant bando au finga, bah journaliste fait avec pemene, bah c'est quand kaka donc que c'est que ça ni contre ni pour les arrêts de camp c'est ici. Maman c'est kana yo. Na poto mo futa ba mo bo to c'est. D'accord, merci. Tu remontes comment la mission. Ah, Papi Gene, merci beaucoup Papi Gene. Churamboma, apesi pembote. Churamboma, apesi pembote. Ah, Churamboma. Na Jean Poi, erotek babiso mbote. Bina memiro mbote ya grave. Papi Jean Poi, mbote na yo. Churamboma, na kubisi mbote na yo. Churamboma mbote komi. Papi Gene, na kubisi mbote. Papi Gene a déjà des dedans déjà. Voilà, mbote comme oh ya ko ba charismatique na kubisi mbote na bino. Ah, Churamboma Papi Gene. Na Jean Poi, donc mbote na bino isika bozali. Ah ok, ah, merci beaucoup à Zéla, Nzamba Simba Mitema. Merci à Bino Toromo qui est déjà vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Tchatoumba, quelques mots de la fin. Na pesikaka bada poto mbote petite sœur propre. Pauline moi bana mbombo na Bruxelles na mobile na Joseph. Na di bote mo bimanion so na Bruxelles na Belgique mbote. Parce que bango bavana na Bruxelles bavana na moi bon province. Pemeni à France, na pesi bango mbote, na pesi mbote na mama catch na ba petit tout, na pesi mbote na ba tunyo so bazana poto, na zoya kalate kota rabino, awo bitumba ezo kende bien. Mboka ezana contrôle ya Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe Lwaka nyingi king. Puisque tout ça na système ya kosangisa UDPS na UNC. Moni mariage wana. Mariage à UDPS na UNC et kosuka leloté. Na je suis déjà bien en avance pour comprendre déjà que mariage wana la place yo so mona Félix Tshisekedi au mona Vital Kamerhe Lwaka nyingi king. Au moni Félix Tshisekedi au mona Vital Kamerhe Lwaka nyingi. Et ça système déjà mariage. Et comme pays dans parti politique place au mona kaka Jean-Marc Kabund au moni Mario Mambek. Aux Hollandais, place comme on le moni, ba yokaso, moni ba mukoko, aux hommes na chatu mamusikate. Tout le système on a coupé kati coupé di banda. IDPS na UNC tout le déjà et l'on comme puisque tout ça dit ba bisumi ba parti social démocratique, social-démocrate. Alors c'est pour vous dire que
tozala kati déjà pensé moko alors toza déjà kokende nzela moko bana poto bana kisasa bozala patience moke gouvernement ebima te déjà Tshisekedi Félix na Vital Kamerhe sonjeri cab mosali ezokosala malamu tozona ba rapport ya ba banque nationale ndenge makambo ezokende kitoko makasi nzambe apambola Congo. Amen. Nzamba pambola Congo na biso Congo ya Freddy Ntoki, Congo ya Sia Blex Aigle Noir, Congo ya Gastino Mongala, Nzamba pambola bar restaurant 30 juin chez Gastino Mongala. Nzamba pambola ya Jojo Ngonda humaine prêtre ya monastère Nzambe a pambola bino. Nzamba pambola Bob Kuba double Rolex sonore. Nzamba pambola ya Tusando Mbasi Nangai. Nzamba pambola ya René Mabiri c'est la forme donc Nzamba pambola bino. Nzamba pambola Mabeyawani. Nzamba pambola bino tout batu bozalaka toujours connecté na Congo Liziba Télévision. Là, Natiki Bino déjà, merci pour votre attention et votre fidélité chez nous. Au revoir chez vous. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.